Esengo ezali lelo pambate tokutami awa na mboka ya tata Kimbangu otobengi Nkamba Yerusalemi Nouvelle Jérusalem wabino présentatrice ya émission oyo na kati na chaîne na biso YouTube Magazine TV UK awa na kati na ndaku ya bankole et tokosala mwa entretien mwa muke tozana mwa ba question ya muke ya ko poser na papa na biso azali invité spécial na biso na mukona lelo tokosenga vraiment na bino bokoka vraiment ko partager élément oyo na bandeko oyo bazali nano abonné te bokoka pe ko s'abonner et surtout bosana te ko cliquer to ko déclencher cloque ya notification pour qu'à chaque instant que Magazine TV UK écoute ici émission na YouTube bokoka ko rater eloko moko te. Alors là sans plus tarder na kosenga na cameraman azali na sima ya caméra yenda ko fungola biso plateau poto koka ko découvrir invité du jour na biso. C'est parti. Mbote papa, en tout cas merci mingi papa na ndenge ondimi invitation ya biso bana na yo ya Magazine TV UK. En tout cas tosenga na yo papa okoka vraiment ko se présenter liboso ya bana na yo bazali kolanda yo. Kombo na yo na mobimba na yango ozali na ba fonction nini na kati na lingoma tata molio mon centre pe na ndako oya kitoko na ngana azali ko benga ngo bijou ozali nani na kati na esika oyo tovandi. Merci maman journaliste nakoloba mama c'est le père en même temps. Kombo nangai Ndonda Matondo Joël, nazali révérend pasteur kimbangiste, nazali secrétaire général ya Banankole Fariki, nazali pe coordonnateur ya misala oyo ndenge olobi bijou na biso oyo bandai bandeli ya ndako kotonga yango na fondation tikono na niveau ekomi lelo ngai nde mutu na coordonner misala nyonso oyo. Kitoko makasi papa pasteur merci mingi en tout cas vraiment liboso to banda ko pesa to ko tuna mituna epai na yo papa to ko pesa bio nano ba félicitations ya ebele na mosala monene oyo ozali ko sala ana mbanza Yerusalem ya ko telemisa eloko oyo na yebike na simana yo bozali ebele o bazali ko sala misala oyo pe na ba ndeko mususu oyo bazali na kati na comité to na ba commission o bazali ko sala mosala oyo ya kitoko en tout cas vraiment félicitations na yo papa musala vraiment ezali komonana bana yanko na mokimo bimbesika bozali kolanda biso à travers Magazine TV UK botinda kambongo na bino et pas na fariki bana nkole. Donc preuve à l'appui yango e bandeko na ngai donc mbongo na bino ezali vraiment kosala misala a na kati na Nkamba Yerusalemi na yango na papa mutuna na biso ya liboso tolingi toyeba mwa moke genèse ya misala oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki bino projet oyo na mvula nini première pierre ezalaki posée quand ruban ekatamaki na tango nini papa. Merci maman natina ya musala oyo histoire ya ndako oyo ezali na tango tozalaki na likambo ya munene zaka na biso ya conférence internationale na Kinshasa oyo zaka na 2011 likambo esalemaka ya révision ya procès pe réhabilitation ya papa Simon Kimbangu na ba contemporain ne yango esalaki ke sima ya makambo nyonso wana prembanza ngungu biso bana nkole to yaka na Nkamba na tina ko remercier papa na likambo yo ya munene ya kolongola papa Simon Kimbangu pe bakoko na biso na buumbu oyo bazalaki nango plus de 90 ans et que likambo ntango ko sale matolobaki ke toko ko zala un grand te faut to kende ko remercier papa na oya sali nde tango to yaka na Nkamba tango to komi to sali programme na biso papa yambaka biso na plein ya hélicoptère na kati ya Mbanza to salaka mwa ba discours to présenter makambo nyonso na suka nde papa alobaki boye alobi oui ngai pe na sepeli na ndenge boye ko pesa ngai merci na makambo nyonso bosali mais eloko moko ezali wana mikoloko ya bandeko na bino oyo bakenda bateka bakozonga etango bakozonga bakotuna ngai biso toye bateka bakoko na biso bamona pasi bakanga bango 37 000 familles 150 000 martyrs lelo lingomba yangoyo ebongo bango bana na bakoko bakokololo basali nini nga soki na yebisi bango keme soki lelo boye eza mabondeli na bango yango nde boyeli awa bakondima te parce que bango bazali na caractère bango balingaka eloko amoni yango nde akondima yango wana bokotonga ndako wana ezali elembo ndenge bana Israël tango ba traversaka mer rouge nzamba alobaki na bango
libota na libota bozwa mabanga bokende kotia esika wana bo traverser pona ko lakisa elembo esika oyo bino bo traverser bino pe bokotia elembo na nkamba eke lobi bango soki baye batuninga na koyebisa bango batongelaki bino ndako na bino d'ailleurs bokende bokovanda kuna nde kozala esengo munene epa na bango ya kolobake malgré pasi me botongaki ndako aboye bakosepela mingi nde na le 11 mois 2011 papa ayaki kotia na le 28 décembre papa atiaka libanga wana na 2011 ayeko poser pierre tango tokomi siko na février 2012 nde to démarrer misala siko na démarrage tango ayeko lakisa biso place biso totikali pona kotia ba mesure kotimola 3 jours après aye atuni botie combien de mètres bon biso na makanisi na biso ya bomoto totiaka 30 mètres pona kokanisa 30 ans ya prison ya papa Simon Kimbangu tanke bana nkole alobite botia 37 mètres na lai na yango et puis munene nango botia 15 mètres et puis ba chambre nango botia yango 6 sur 4 bon biso tomonaki kaka eleki nango mais bien après ndenge aza kosala batu ayiko tuna biso est-ce que boyebi tina totieli ndako 37 mètres papa toyebi talo bien soki bobakisi ba 0 na suka nde 37 wana ekopesa 37 000 familles soki na 15 wana bobakisi ba 0 nde ekopesa 150 000 martyrs nde le 6 wana oyo alobaki ke 6 sur 4 nde ekopesa le 6 avril oyo papa Simon Kimbangu abanda musala na ye. Voilà un peu na jeunesse ya ndako oyo ndenge etongameli ndenge eyelaki tina nini ndako etongami awa opona place tina nini etongameli na place oyo tolandaka histoire oyo papa alobaka na biso alobi baosa kofunda mingi papa Simon Kimbangu que semer de trouble yende mutu azoloba na batu ke bafuta mpaku te alombala moko bayaka awa ndela yaka na basoda po baya kokanga papa Simon Kimbangu parce que ye mutu alobi ke batu bafuta mpaku te alors koya bayaka nde esika oyo papa Simon Kimbangu ayako yambela bango ezalaka nde awa olelo babengi 4 maisons camp professeur esika nenda kwa bankole nde esika ayako koyambela bango nde amemaka bango na kati ya mbanza otolanda ke papa Simon Kimbangu apesa bango nguba na kikedi batumba baliaka pe yango basololi ye moko alakisi mikanda lobi ndenge nini nga moko mikanda na nga ngo nazofuta pa kupena loba na batu ke batu bafuta pa kute alobi après kolia bikedi na Kimbangu tikala na yo ezaka ba koseli yo makambo nde basongaka na bango. Voilà un peu jeunesse ya ndako yo. Merci. Merci beaucoup papa pasteur en tout cas na sepeli mingi na jeunesse papa apesi biso na mukona lelo na yekoli ya mingi et puis elike ezali pe bino bozali kolanda biso na magazine TV UK pe bo bakisi 1+ na kati ya historique ya ndako o na bengi bijou o etongami na kamba ya Yerusalem bande kona ngai soki boye kati nesika oyo na butu bomoni ba minda nyonso epeli na lopango mobimba nazo sabino bote moko ezali ko dégager ndako oyo ngai kuna tuna kina bi o ezali ndako batongeli président Tshisekedi to ezali nini kasi ezali nde ya bakoko na biso oyo moi 1 franc moi 1 euro moi 1 dollar tozali kosangisa biso nyonso nde ezali kosala misala kitoko na kati na esika oyo yango na papa motuna ezali ndako ezali kotonga makaka na bana ya Europe to ezali kotonga makaka na bana ya Afrique to mokili mobimba nde bazali kotonga ndako oyo tomoni telemi kitoko boy papa. Merci mama natina ya botongi ya ndako wana parce que ndako oyo banda fondation tilelo ndenge na lobaki yango ke ngande mutu nazo coordonner misala et rapport nyonso eza na ngai ndako oyo etongami na bana nkole pe oyo baza bankole te ya mokili mobimba ezala Europe ezala Afrique Amérique partout en tout cas topesi longonia ndenge utikolo bango surtout bande kona biso ya Europe félicitations malgré passé mais soki papa alobi ya alobaka proverbe moko alobana soki na ke papa sime sili a papa boye aloba wena ye mbwazani kaleni diwa kwa ngoko c'est-à-dire mutu aza na bambwa na ye en tout cas léopard akolia yete parce que bambwa na ye bakowela ye okoyoka koloba benga bande kona yo partout bazali ngape soki na ye na beleli alobi toza na besoin ya ciment toza na besoin ya boye en tout cas moi 50 euros moi 100 francs
moi 50 000 francs ekozanga te na volonté na biso pe topesi bino longonia. En tout cas félicitations parce que yo moko ozali ozali koko ya nkole. Félicitations oyo bozali kosala. Ingeta papa ezali vraiment ndenge wana félicitations na mwana ya tata Simon Kimbangu okianga ni bisika nyonso oyo bino bozome à travers le monde. En tout cas likambo oyo tozali biso nyonso kosala ezali kopesa tata Molio Mosantu papa Simon Kimbangu okianga ni esengo ya mingi na kolinga pe koyeba soki ndako oyo ekolala kaka bankole to banani ango oyo bakolala kakati nisika opamba te lelo tozali le 5 avril 2024 lobi ezali mokolo monene ya le 6 avril oyo bapaya bazali kouta partout dans le monde entier bakonzi ya l'État bakonzi ya mangomba bazali koya ba pèlerin bazali koya na tina ya fête ya monene oyo le 6 avril oyo ezali férié chômé payé na kati na étendue nyonso ya Congo RDC kasi nga na kolinga koyeba bijou oyo ya kitoko boye ekoyamba banani pona ba bilulu na biso ya le 6 avril. Merci mama na koloba na yo d'ailleurs eza mobeko moko makasi. Tango inauguration esalemi papa alobaki na biso boye ndako oyo eza ya ngai do botongeli ngai pona yambaka bapaya na ngai eza ya bino te soki oye na nkamba yo mwana nkolo ozwi chance balalisi yo kuna bondela makasi ke chance na ngai soki pozwi chance batino kote msukolo bateke biso zana ndako na biso te ndako ezali ya papa. Et d'ailleurs pour votre information na minute oyo ozomona silence ezali awa, c'est-à-dire ata mutu moko aza na kati te. Depuis vendredi ya semaine passée ayaka a récupéraki ba fongola lobi ndako oyo ngande mutu na yebi banani bakolala kuna awa yo protocole komeka kotinda mutu awa te yango moni vide to okota na kati oko sentir vide eza kono komona yango, c'est-à-dire eza ndako elalisaka ba konzi ya minene minene. Fête ya na centenaire presque ezalaki ba député nyonso nde bazaki loger awa na clôture ya centenaire pe bazaki loger awa et lelo pe ozana no awa na nkamba okomona na ba partir ba 18h 20h ti lobby ndenge nini ndako ekozala déjà inone na ba konzi oyo ba bongisi soit ba député soit ba sénateur soit ba ministre. Donc ndako vraiment musala na bino eza esengo munene bozolalisa ba konzi ya minene minene minene. Mais pona biso ndenge na lobaki yango mikolo euti koleka ete na février euti kosola na papa tango teko pesa rapport ya musala tozaki na papa président général papa Reverend Kibangudi papa alobi bosilisa tina suka penda ndenge nazolingela ndako na ngai parce que bino pe kala mingi te na kopesa siko esika po botonga ya bino oyo bino bana nkole boko bandako kolalisa ka bapaya na bino ya bankole soki ba yawa na nkamba. Voilà maman pour votre information. Bongamaka déjà de kolemba te ndenge nzembo te bolemba te mama kotonga nkamba to kolemba te. Donc na ba oyo kaka bango pe kosenga na kosenga do bobongwa na déjà pamba te makambo eza nano ebele. Merci maman. Ingeta papa to kolemba te kotonga nkamba to kolemba te kopesa tata Molio Mosantu kianga ni maboko to kolemba te pona yebi te papa soki témoignage moko to mibale ezali na tina ya ndako oya bankole est po biso tozali lingomba ya Molio Mosantu tango likambo ezali kosalama misala ezali kosalema tozana bato bazali ba inspiré ya ba ndoto ya ba nzembo est-ce que bakoko na biso bakenda o bamonela pasi lingomba oyo bakangamaka babeta maka longo na ba maman Mikala ba papa Pierre. Donc est-ce que ezata na ndoto moko te bapesaki na biso bato ya bomoi pona ko pesa tanso mwa témoignage to message na tina ya ndako oyo papa soko ko pesa bandeko na biso bazali kola na biso pe bakoka ko profiter na yango. Merci maman mutuno tuniza vraiment na sepeli nango makasi. Na sepeli nango makasi. Pamba te mingi bazoka kaka ndako bankole bazotonga ndako ngo pe ndenge ni nesila gate ndako ngo pe. C'est-à-dire maman na ebandeli tango to bandi ko tonga ndako na banza na pesio déjà jeunesse ya ndako na ndenge to bandi bon musala nyonso komona un moment donné basali neti kolemba de to komaka na niveau tango to silisi le deux parties oyo deux paliers to benga deux paliers parce que ça na trois parties ndako ngo to bolembo ekotaka neti batu ko sala te. Alors mokolo mususu to lali boye ba mama o to zaka na bango awa lokola ba protocole bazako sala misala pona ko lambela batu bazako sala mama alali boye wana zakutu kolala te me avandi boya moni vision mu avion eye avion moko ebaluki fallait kita mezo kita te. Alors suka eza na nzete moko esika
eshopo ezali mama nazoteka nzete moko ya manga ezalaki wana avion ekiti wana tango ekiti nde bato bazaki na kati balobi bino bozo pesa biso retard biso bankole fallait to ya déjà awa na nkamba to kovana na ndako na biso siko bino bolembi na bino bolingi ko sala te donc soki bo continue ka boye biso to kozwa décision mususu pamba te biso to yoka ki passe siko tango ekoki bomoni ke si ba libérer biso tango ekoki fallait to ya kovanda na biso na nkamba siko ndako yo papa apesi biso to ya kovanda bino bolembi na bino kotonga mama wana place avana na kiti surtout ki etala makambo na moni nde to kendeke papa le bien ndenge bino bolembi bango basiliki ndako wana ezali na ba oyo baza bomoi na ba oyo bakufa bakoko na bino bankole ndako na bango yango wana et preuve ane likambo mususu ya mibale na inauguration toza na ba CD on ati lelo ezali papa maloba na ye na inauguration ezalaka boye alobi banda lelo na bengi tata molimo mosantu nzambe tata nzambe mwana molimo mosantu na vandisi bango na ndako oyo banda lelo mopaya oyo akoya soki aye na ye même à partir ya awa akobondela na pasi oyo makambo aza nango akozwa solution na ndako oyo yango na mobeko monene ezali soki boye soki batindi bino boye kolala na ndako ya bana nkole ba protocole même bozali mwasi na mobali bakokabola bino bokolala chambre moko te donc mobali faut batinde chambre mususu yo mwasi pe chambre mususu soki insiste kaka te ngai en tout cas tozaka ba pigeon bakabola biso te batindi yo na ndako mususu okende kolala mais awa okoki kolala awa te na ndengwana donc ezali penda ya solo mama ezali ndako ya elaka ya biso bana nkole na likambo yo aloba ye moko papa nkuluntu aloba ke na mikolo koya pasa aloba kango na Gombe lero wana bandeko na biso bana nkole na Kinshasa bazendo utala papa kulutu alobi mikolo koya bokotonga masuwa moko na nkamba masuwa wana yango ndeko bandeko ya mabankole na bino na bawei na bomoi babando yamba bango donc voilà nde ba témoignage oyo tuko kopesa bino po boyeba. Merci. Likamboyo papa pasteur merci beaucoup donc salinga vraiment nzoto malili koyoka témoignage oyo epa ya papa pasteur mais ezali esengo pona biso ezali pe témoignage pona kopesa biso makasi témoignage pona ko pesa pona kotalisa biso monene ya esika oyo tozali molimo to spiritualité oyo ezali na kati na esika oyo vraiment nayebaki te que awa soki bozali couple bokoki jamais kolala esika moko il faut bakabola bino pamba te voilà misato bazali na kati na esika oyo pe ezali pe esika bokoki koya pe kosala libondeli na yo pe emati direct ekipa ya batata donc ezali vraiment tala privilège tala bénédiction oyo biso bana tata Simon Kimbangu tozali na yango donc esika oyo vraiment tozali béni ete makolo na biso minyati kati na esika oyo vraiment tika ete lokumu pe nkembo ezonga kaka epai na ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani bandeko na ngai na kopesa maloba ya suka epai ya papa mokonzi ye nde akopesa biso liloba ya suka mwa conseil na bandeko oyo na ntango oyo mwa kolemba esi ekoti tokomi koloba ete bademande eleki mingi bantinzana eleki mingi bikatolo eleki mingi ba urgence eleki mingi tolembi na kosenga na papa ye moko oyo azali kotala misala oyo azali kotravaille na ekipe moko makasi na nsima na ye akoka kopesa liloba oyo kolendisa yo elendisa mpe ngai po ete tokoka kobese maboko te kasi tokoka kosimba likambo oyo mpenza na maboko nyonso mibale mpo na lokumu ya tata molio mosantu papa maloba epai na yo. Merci pona bandeko na tina ya botongi ya nkamba to na tina ya biso bana nkole na kopesa mwa témoignage parce que ngai papa bandi kotinda ngai depuis 2009 pona kotinda kaka na tina misala ya nkamba kende boye mais eza na période moko na kendaka na Angola na Kabinda na Angola alors tango na komi kuna na rencontre ya mardi ya ba jeune basengaka na exhorter bango atoktem na ngai ezalaki toyeba tata molimo mosantu pa yeba yo okomama na motema na ye ketango nyonso alinga kanisa mokili akanisi kombo na yo mitune ezalaka pona kotuna ndenge nini tata molimo mosantu akoki koyebela ngai nde napesaka ba exemple ebele ke na mwambi mike otozwaka totindelaka papa na nkamba tozaka na habitude osali musala ozwi mwa $10 mwa $5 tiango na enveloppe zwa kombo na yo koma parce que tomonaka biso tomemaka ba enveloppe soki otindi omemi bakoli tango kome pa papa opesi ba enveloppe papa bana no batindelo ba enveloppe
réaction liboso papa sala katali enveloppe atali kombo ya muto yo atindi mbongo. Donc neza na jeune moko après maloba wana jeune moko rencontre na mardi wana yaka ko trouver ngai na résidence nazalaka et papa ngai naza na musala moko na salaka na bamindele pona zwa mbongo me bamindele wana ti lelo balinga ko futa ngai te. Alors soki vraiment moi ezali osengela ngai pa ya papa po bamindele wana bafuti soki bafuti nga na oyo lobi na kozanga te kotinda dimi na ngai pa ya papa. OK na lobi bon totambolaka na ye donc ndenge ezali ndenge olobi papa ayoki yo déjà mais nga na kosala kaka formalité pona komisa message fukama to bondela na bondelaka tango azongi 2 jours après mundele abengi ye afuti mbongo na ye nde na moni kaka azo kokima mbangu na enveloppe papa makamuna senga mundele afutinga mbongo siko oh non en tout cas moi quelque chose oyo omeme pa ya papa ndenge olobaki wana ya yope unité yango oyo ngalbi apambola lisusu nde na yaka mission esilaka na yaka na komi na nkamba papa ayambaki nga okomi ngalbi papa na ya lobi bokende to sola lobi mukolo elandaki 9h lero wana tozaki na bitide na tongo après honneur tozokende kopesa papa mbote ya maboko après papa alobi kota na kati na résidence na vandi papa koti abandi koyamba ayambi ti 12h ayambi 17h oh mais papa abosani ke akotsenga na kati ndako bien ndenge nini. Alors na bandi ko tungisa kutu papa protocole azali tilelo papa Pierre alobi me papa Pierre me namoni papa neti si abosana ke akotsenga na kati alobi abosani te me ye moko nde azotinda ke benga intel esika na peto beta na mingi mabaku soki ba protocole bazo kotsa no bazo pona papa ndenge wana ngana za na preuve one papa atinda ka bengela nga intel kotsa e benga sikoyo kuna kotsa e nde en tout cas papa atelemi po akene kozwa honneur ngalobi non bonzoto pe sali ngalobi non na fukama awa place ko bimela parce que ngana zaka na petit salon ya zaki na kati ya bureau na ye na kati ya résidence azako yambela kabato ngalobi na bima po amonanga peut-être ka bosanaki tango abimi albi encore yo vana no ka kuna nazo nano honneur na ko yamba yo kaka donc abosani ngai te ne akendeke honneur esili ti ba 21h akoti tango akoti en tout cas elikana ngai zalaka ke akobandele pa nanga po ayebike na kotaki depuis 9h na nzala nanga tout ça mais à ma grande surprise abandeli su batu mususu ayambi ti 0h to komi na 0h alo totikala ka ngai na ba mama misato le ba mama na babandi ko tia makelele dans le sens que babandi ko menacer protocole parce que ye mutu azolinga te ko kotsa bangwe pa ya papa makelele wana esali ke papa kuna azalaki ayoki makelele nda yebisi protocole alobi koti saba mama obeta tula miangu koko nkole mpeka kota c'est-à-dire koti saba mama na bazo tia makelele kuna koti sape na nkole bakota nzela moko o papa abenga mingi nkole kota tango na koti to koti biso 4 alingana précipité ko fukama wana pesa rapo alobi te yo vana na kiti nde na vana na kiti sikoyo abandi na mama liboso yo kutu combien osengaki autant papa akoti loboko na poche apesi yo combien ya mibale autant siko nga place nazalaki nga na se motema nga lobi oh donc ba mamu batutia makelele popa ya kosenga kaka papa mbongo tango apesi ye mbongo ya mibale na moni papa totikali siko na moni papa baluki atalinga na ndenge ya mabenga na sali semblant ali sikoyo atuni mama ya misato yo combien autant atalobi natikali peso na mbongo te atalinga lobi pesanga enveloppe wana oyo jeune wana na kabinda atindelinga linga na sutuki place nazalaki na fongoli code nanga nazaki nango na fui na raisonner kanga lobi fezala kaka jeune wana anazui enveloppe na pesi directement papa atali kombo alimbala moko afongoli enveloppe abimisaka mbongo te mais na kati enveloppe atangi kaka mbongo ezalaki kuna mbala moko akangi kaka enveloppe surprise nini montant o ezaki na kati enveloppe justement montant pe mama wana mwasi wana ayeki kosenga mbala moko akangi enveloppe apesi ye mama na lobi merci abimi akei mbala moko totikali papa atalinga susu alobi nanga osomuki moi pe akokosa eza te nafuka malobi ingeta papa parce que na imaki alobi nde papa abandi kobetelanga masolo siko nzoka nde ba mama na bango misato bazaki bato kokufa bawei e mama oya suka mbongo wana eutaki pa ya ndeko na ye donc leki na kudo petit frère et grand frère
Donc oyo atindaki mobali yende azaki mama nde akufa ya 15 ans passé nde azwi kaka enveloppe ute pa ndeko na ye apesi tala nanu ye apesi ke l'essence ke papa ba unité ya papa mais nzoka nde atinde pa ya ndeko na ye eza pendenge moko misala o tozali kosala donc bambongo topesaka yo omoni kaka bango pe kuna kosenga na kosenga nzoka nde yo moko ozokomelukela problème na famille na yo yo moko ozokomelukela problème na famille na yo même biloko totindaka mpona biloko kolia awa na nkamba naza na expérience mukolo mususu ndenge tomonaka mutuka eye omoni papa Nsongi Nzila papa conseil direct papa André Mbenza akotelema oyo kaka zwa oyo kende kotika boye zwa oyo na minute biloko esili papa aloba na ngai alobi ndenge mituka wane yaka soki euti wapi o euti na Kinshasa na Kasavubu bawei nyonso bakufa na Kasavubu baye kozwa biloko oyo euti na Kasavubu donc mowe na mowe azo récupérer eloko oyo batindi soki yo otindaki te ndeko na yo oyo ya Kasavubu bakufa aye bakoyebisa yo ndeko na yo atindi eloko te zonga nde kanda wana otomonelaka bato musu tozwa ba malade okoyepa ya papa traitement maladi esilaka te pona nini tango toyaka ndenge oye mama yebake bawei na yo baza pembeni tani nyonso kende kofuka na papa oposola na ye bango baza pembeni bazolanda makambo oyo zoloba papa fongolela ngai pasi ngane na kipaka libo soki okipaka te bango bayebisi papa lukuta na ye makambo azoloba eza lukuta ko répondre ye te bafundaka biso yango tolobaka nakendeki na nkamba nasengi me nazwi na ngai eloko te voilà ba secret ya molimo ndenge ezali donc bana nkole na ba o bazali bana d'ailleurs papa aloba yango awa otuni mutu nyonso kotemona na nkamba papa aloba boye mukolo kaka yo mingi baloba kenga nazana nga mwana nkole te me yebake mukolo kaka koloba kenga na komi kimbangiste okomi mwana nkole d'abord lingomba ya bankole ya mibale pasi oyo yo omonaka eza pasi yo bankole bamona komo ndimi kolana na lingomba oyo yo pokomi nkole par excellence voilà donc tozala na volonté ya botongi ya nkamba tozala na volonté ya kolesaka nkamba dawa na nkole bisika tozali vraiment totikaka koyimayima o bango pe kosenga na kosenga yo moko ozokomikanga nzela nde yango wana volonté ezala tokomisa musala oyo mingi bazoloba me musala ngo esilaka te en tout cas musala oyo toza na ingénieur te nga nalobaka yango nga na dirigaka musala oyo mingi bakoma kobenga nga ingénieur me naza ingénieur te nakotanga nga natangi makambo mosusu me nakoma awa soki navandi apesi nga inspiration nasali boye ntango akoya kotala ale très bien siko awa sala susu boye awa donc ndeti kokende bozomona neti musala ezosila te ndakisa ya payote oyo biso payote ya likolo yango nde totiaka na plan me mukolo ayaka atali atuni ngai awa siko kotia nini ngalobi papa awa tokotia bon na makanisa bomoto tokotia G2 donc awa tosali ba faire ba mai ezobima alobi te tia payote susu parce que awa soki bato baza kuna bamususu aye na bango bavandi na bango bazomela mwa jus na bango ngalobi papa à vos ordres nde omoni payote awa esika baninga mususu deja babandi ko ya kopase ba émission na bango nani kutu esilite bongo kuna ekosilela ekozala somo koleka iske ndenge uzoyoka inspiration pes déjà c'est apesi inspiration ndenge vous faut ba fleur ezala ba pot de fleur faut ezala ba kiti ya kitoko donc ekozala somo payote faut ezala plafond faut ezala bien décoré makambo nyonso ba minda faut ezala clair ya kitoko wana nde makambo déjà apesi biso yango kala mingi te boyoka kaka botinda bo pona ba kiti botinda bo pona ba minda boyeba ke de musala na biso ndenge ezali kokende voilà mama conseil nako kopesa na bandeko na biso vraiment papa ya solo na bakimbangisi nyonso papa merci mingi payote ngai moko na moni yango na miso na ngai nanu esili te mais déjà vision ndenge kozalela lobi déjà toyebi ke ekozala kitoko makasi na vision ya ye moko tata Molio Monsanto ndenge alingeli yango ezala vraiment bandeko na ngai place oyo vraiment ezali bijou donc maintenance pe papa likambo tozali komona bandako ebele awa na Yerusalemi bandako eza kitoko tozali kolala tozali komona ndako ba flûtiste ya dirigeant ya MSSK kitoko extérieur kitoko papa kasi likambo ya maintenance nde soki suivez ezali te ozomona eloko ezali kitoko mais ezali kokufa na temps moke po
ta mosusu nettoyage ezali te, ta mosusu plafond eza ya kobeba babongisi te, mvula ekomi kokota na kati ekomi kobebisa lisusu na misala kitoko bandeko basali. Donc mpona biso oyo tozali sur place tomoni makambo ezali nango très bien, sauf tozali kolela vraiment maintenance na misala nyonso oyo bana tata Simon Kimbangu bazali kosala awa panda ezala vraiment ya makasi po to garder biloko na biso kitoko, to garder yango na condition moko ya très bien. Papa, est-ce que mutuna ya suka poto silisa tokomi komona matanga ya mvula deja ekomi kokweya, est-ce que plan esalamaki na ye moko tata Simon Kimbangu, plan oyo tozali komona ndako ye moko papa asalaki plan na yango nde apesi bino na lingi ndako nanga ezalela boye papa? Oui, eloko moko futo yeba biso bakimbangiste te, surtout ba responsable de mouvement, soki papa apesi bino musala boyebaka ke aza na plan, bokende mbangu te, soki boke mbangu bokokende kozala bloqué. Donc bandako nyonso papa aza na plan, c'est-à-dire asalaka ndenge nini ntango alobi tel mouvement botongela ngai ndako, siko aza na équipe mobimba oyo baza na ba plan nde sikoyo akopesa bino na ekipe wana koloba bokene kosolana bato intel ndenge toyebi ba papa medar wana. Soki oke kuna bango siko bakene kosolana papa bakotuna papa bana nkole baiki ko trouver biso pona musala opesaki bango basengi plan, sikoyo plan nini tokotia esika wana nde ye moko papa ayebi ba plan na ye oyo batika ba papa batika esika na esika ndako kotonga mane kozala ndenge nini nde sikoyo soki basali na ndenge na bango bino bomona ka bayeli bino no plan boko sala yango oyo. Ne voilà ndenge ezali do plan oyo ewute pa na ye moko papa à travers bana na ye oyo batala makambo wana nde apesaka plan bayelaka biso ndenge bozali komona yango. Bien que quelques modifications ekotaki na ye moko papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani, parce que azalaka chaque mercredi vendredi tango tozo sala ifwa ya atali alobi awa eza ndenge ni na plan oyo eza boye te bosala boye nde okomona na kati kuna me biloko ebele ezali modifié ye mutu apesaka plan wana. Voilà voilà un peu na oyo etali plan ya ndako. Merci. Merci beaucoup papa pasteur. Tokomi na biso na suka ya émission. Topesi encore merci beaucoup na invité spécial na biso. Topesi merci mingi na ndenge ayambi biso na temps ya muke kasi alobi pona papa azali toujours prêt ya koyamba bandeko o bazali na média pona ko panza ya solo nouvelle to sango ya ndako o tozali kotonga ana Yelusalemi. Na kozongisa lisusu micro epa ya papa po akoka kobakisela biso mot de la fin. Mama likambo moko o touché na linga ekobosana, merci mingi na point wana o etali maintenance. Maintenance ezoboma bandako na biso mingi ya wana nkamba. Volonté ezali ya kosala. Mais côté ya maintenance eza problème. Ngai nazalaka na nkamba wate, nazaki pe na niveau ya direction générale te. Nga nazalaka président provincial na Matadi, na Congo central. Mais tango to sali inauguration, le temps sikoyo toke kopesa fongola o nazonga na nga libela na Matadi nde papa alobaka na ngai alobi ozokende wapi ndako wana banda lelo otiaka ngo propriété chaque fois na yo kateke o ampoule zangi batu bayake pa na ngake kuna na ndako bankole ba ampoule zate na yo kateke o boye kuna place bebi te ndako wana banda lelo na mutu na yo netina mama omona ka banda wana nakoma bloqué awa na misala na nga nyonso na tika yango na ya awa na ndenge pe ya koma ke il faut ko silisa misala nyonso alobi faut continuer siko misala ndako koma tina suka. Donc kuna na problème ya maintenance vraiment tango awa oyaki peut-être ozaki déjà occupé za ko passer mission awa na bandeko mususu mais lingo ko kuta ba électricien ba uti ko réparer déjà quelques ampoules zaki e brûlaki wana ko zika. Donc déjà donc kuna kutozaka distraite parce que likamwana neza passe bandako na libando zo mona kitoko mais soko koti bandako mususu bapaya bazo regretter mingi bama ezo kota la fois passée salaki nga passe bandako mususu bapaya balala ka tango ba ko pesa rapport papa comme nazaki wana salaki nga passe na sia motema mais biso tozo sambela makasi eloko wana ezalate. Ye moko papa kaka bombaka biso na makambo etali santé papa pe bombaka bino kuna bozali na o etali misala ba mikanda parce que problème neza mingi kuna pa na bino mikanda en tout cas papa abatela ka bino afongola ka banzela
pesa bino ba moyen parce que différence ezali oui vie eza passe mais passe ya Europe kokanite na passe ya Afrique mais apesa bino ke soki moi ampoule ezangi toko ko benga oya zana moi $20 moi €20 atine la biso poto so ba ampoule ba bonne volonté ba mona naka ona kosunga ka biso pona entretien ya bandako ozo mona boye oyo nyonso fezwa couleur donc fezwa vert blanc penda donc tango muto atali amoni ke eza penda kimbangisa oyo nyonso ba miro fezwa ba mastic to tie couleur et côte vert blanc oyo ba payo ti fezwa la vert donc prochainement tango koya sous l'année prochaine yo moko ko kamo merci nasuka en tout cas ngande faut na remercier bino amate biso tozalaka mingi critiquer bango pe kuna kaka baloba to pe musala ngo etambolaka ndenge nini to yebite metango bino bozali koya bozoko sala ba témoignage pa nanga vraiment zo sala ngai kitoko makasi esengo makasi parce que les camonios veut témoignage ezala donc na oyo sali mama ngape na pesio merci mingi okomi porte parole na biso porte parole na ngai pe na oyo oye komona awa merci mingi merci papa merci tokomi na biso na soka ya émission na yango vraiment topesi bino longonia na ndenge bolandaki biso na mokona lelo vraiment papa apesi biso mateya ya minene mateya makasi en tout cas vraiment totia yango feza na kati na mitema na biso vraiment ekozala vraiment esengo mpona biso nyonso mapamboli bakolukaka yango balobiki mapamboli ça s'arrache donc yaka arrache mapamboli ekoka mpe kokita na kati na badescendance na biso ekita na kati na mabota na biso mpo mapamboli epolaka na yango te tokomi na biso na soka magazine TV UK toujours tosenge na bino nyonso bokoka kosabone na chaîne na biso oyo tokopanzaka mpe sango ya tata Simon Kimbangu kosala ba émission ya santé po soki santé ezali malamu te moyen pe ya kosala mosala ezali te donc ba émission ezali ebele bozala kaka branché bozala kaka wana tozali wana pona ko servir bino nyonso pona lelo tosokisi na biso bongo topesi te pe bye bye. Dikamute mama. Ingeta. Bashamba la bisi ngobi. Totiaka mwa fleur pour vivre mon palais va kotaka kaboye ayo kutane en tout cas pa protéger bana ngoli bazo sala musala mtu nyoso kosepula na mwa fleur wana eza na mbetu yango wana kaka yango tozo ndo bandenge nyoso bankole en tout cas pesa to bazo pesa bako pesa zoti na mo kilimo bimba en tout cas sika hivi kale mtu mangoli apesa kama koza todo azanga kate apesa kapoto bongisaka ndako ponda kuna biso biso senga bibadra poeza kabadra bebele to shanja kama yero biso shanje wana to longoli o to shanje mususu siko posa badrane yango isa na biso hapo yango wana tuko to sepeli ngai mama tete na yego l'examen na chambre 6 mama na biso filmer na chambre 6 en tout cas to sepeli lukumbu eke na mokili mobimba ya asoda na forma sutua na forma kale sigoba ole ole kile foi na magaba nyonso vele bien yango bashamba nyonso badushi na biso ezali donc biso musala na biso yango wana kaka toko tali peto yomo ndo sepela na betu na badushe za wana yai no besito Wow. En tout cas donc ngai mama tete na lakse chambre 3 yango wana woso mukonja munene ayeka kapo awezaka metu moko
4 ande ko sala oye mo kole azoya boye asepeli makasi yeah Atuka. Atuka. Pesa kitoko. Ya. Mama nagabandis. Atuka. Koma tete kitoko. Ngai mama tete na yego laksema sham na biso banda 4 3 na 6. Mutu nyoso ga yega ga moni ga mo ba frère wa ndongo yemo ko ba sepil na yega. Nyoso ba zikime na yega. Okime to zula kamo na Yerusalem. Donc pepa so batini yo ananda baba na ngoli. Antuka osano na kinya osales. Ya. Siko kula ba filme ba ba tu shipite. Ate ya gojo. Kotina yoga mara mo kale ho kota bo mo konta buli be. Afanya ya na mima. Azo mona deja. Nemu bana ngai akomeja na bana ngoli. Donc bana ngoli pesa swazana mo kilimo bimba. Antuka basi mwaka pesa kama mbongo na sala kabisa na papa yemo mtoto tina kaidi salamu. Ndipo sala ngabo ina boy. Yamo be pasa ketele mangoli azo le bate. Bisa pedo ko wala mo beto zo le bate kwa sala kabisa na. Poto labda kwa maso, tozo la makaka chaque jour. To labda kwa maso. Maso balia kata nyonso ko yebo yokoti salo ya ngoli. Ndiye ufanya yo bakiti ya ngoli. Ezo monana. Salo ya ngoli. Bakiti ya ngoli au deza desha salo. Twa ya ngoli koti ya desa leza. Oto ya bla papaya ya ngoli. Leva oya to ya bli bango poto. Leva pe mao baila poto. Suli pe baila mao na salo. O beso baila mao na salo. O azo sola na male. Fana ye azosola. Na sala manger. Muinda. Mina ya mina. Oye mo sola sala manger ezakuna. Donc so oye o fali o sola na yo bien. Ba kitipe yo mo ego se pila yo bak. Ya mo wana dongo bana ngole dongo bazoke samo ya mo kilimo bimba. Ingeta. Biso nyoso tozaba na ngole lelo mwana kakaeba ngole wana obligatoire au fond na mutero siko pe aba mabia de pila na ngoti sana maji ya ngoli tokoki mwa eloko na yo olie na yo sala maji ya ngoli mwana biso ya mwana totiela kabataspe zawana Tima sana biso kula dongo olie biso Antuka eso sima kito. Yango wala ko. Mama do. Bisa yo to bongisa kandako, to bongisa ka mashamba. Antuka. Salonyoso zongo deja antuka. Ya. Ya. So tina biso boni matendo ko TV ko sala pelelo bandeko. Yati. Zambi, fai battere sabone. Ma in mangia bana ancora. Yeah.